Bien, tu fais, bisous les camalobana et tu veux toujours un enfant. Balandi ya DMTV mbote na bino esengoza ya biso ya koyeba ke bozali ebele bozali kolanda biso na ngonga oyo na ndenge tomesani kokutana mpona koéchanger pe kopartager na bino sujet moko d'actualité réfléchir par rapport na likambo songolo mais lokola bino surtout boyebi actualité na ngongo eza kaka vraiment dominé makasi na maladie oyo to pe ennemi invisible nde baza kobenga ye ennemi commun na monde entier azali ko frapper mikili surtout République démocratique du Congo ezali épargné par rapport ya maladie wana na ngonga o tozali na date il y a hier le 17 avril statistique oebima qui est lobaki que tozali tokomi na 307 cas confirmés na kati wana tozali na 25 décès au batu bakufi pe 26 guéris 5 villes ezali touchées par pandémie ya coronavirus. Bon, moi bonne nouvelle ezali que tokoki kolobaki tomoni que pourcentage ya ba décès tokoki kolobaki diminué par rapport à ndenge tozalaki na 10% en mata mais wana siko tokomi quand même légèrement nassé à 10%. Nous espérons que dynamique on est gotika la bongo et puis la bonne nouvelle monsieur ezali que nombre ya baguéris ezali légèrement supérieur na nombre ya bao bakufi. Alors tosenga tubino boye bako continuer ko observer ba mesure barrière oyo et ko empêcher maladie ko kota na nzoto na yo parce que prévention jusqu'à ce jour ya ngonde ezali traitement oyo eleki makasi par rapport na maladie wana na virus wana corona. Alors sujet na biso ya lelo ezalaki kaka mwa réflexion moke ezali penza actualité te mais ezali par rapport ya vie lolenge nini tozali ko vivre lolenge nini population ezali ko vivre pe pousser na biso tokoka komitu na question oyo est-ce que bakambi na biso notamment ba ministre na biso est-ce que bazali ba ministre kaka pona ba grande ville to bazali ba ministre effectivement pour la République démocratique mobimba boyebi que RDC ezali mboka moko monene avec 2 345 000 km², ezali 4 fois plus monene que France, 80 fois plus monene que Belgique. Donc c'est dire que RDC et l'équipe monene makasi pe ezali mboka moko ezali facilité na ko gérer ezali ko senga que bakondi oyo bazali na tête nango bakoka kozala na bonne gouvernance oyo ko permettre que esprit na bango pe koka kozala beaucoup plus large bakoka ko kende beaucoup plus loin que ba grande ville. Généralement impression toza nango tozomona que ba kondi na biso ba ministre na biso notamment bazali koyeba réalité te ozo lekana na mboka na biso au plus profond nango bango bazali ko se limiter na ba réalité ezali na ba grande ville. Déjà que na ba grande ville il se pose beaucoup de problèmes ozomona condition bato ba vivre na promiscuité moko terrible mais ce que imaginer que na grande ville est là déjà bongo meka ce qu'on imaginer na bamboka et si kao peut-être banzela ezalité imaginez un peu dans quelles conditions bato bazali vraiment ko vivre et beau kanisa ke bato ya bongo ne bazali ko vivre bazala na espoir tel qu'un jour situation na bango koki ko changer topé ko s'améliorer topé koki ko koma moderniser parce que ba kondi yango on dirait ba yebi kutu te ke bango ba exista et c'est ça qui est très malheureux. C'est aussi un peu notre coup de gueule de se dire que bino bozali ko limiter regard na bino kaka na la grande ville alors que République démocratique du Congo ezali vraiment monene et à la RDC beaucoup plus profonde sengeli na bino beaucoup rapé kokota pona kotala parce que bozali ba kondi kaka pona ba grande ville était déjà dans la grande ville il y a beaucoup de problèmes. Imaginez qu'il y a certains endroits par exemple à Wanaville province à Kinshasa na capitale oyo que soko je ata premier ministre Ilunga Ilonkamba komi wana je suis sûr que na age ya komi na
nango na expérience oyo ya komi nango il aura des larmes aux yeux akolela soka moni condition oyo bato oyo azali censé ko gouverner bazali ko vivre nango. Et là nous parlons de la capitale, nous sommes dans la capitale na cadre ya komona ke bakonzi na biso regard na bango ezali beaucoup plus porté na ba ville ya minene et situation ya crise sanitaire oyo e frappé biso et yé en fait ko révéler pe na face du monde et même na biso moko awa ba difficulté makasi toza nango to pe situation na biso ya bobola o tozali nango ezali kosala ke de biso moko kutu tozali no moko te yango tozali toujours kobwaka mbela ke lobi soki maladie oyo basali effort ba contenir yango te na capitale awa Kinshasa. Pour le moment c'est déjà trop tard et s'étendre déjà na quelques mboka pe mais ekomi nanu na bamboka ebelete mais parce que soki ekei ko se propager na intérieur du pays et là-bas on aura vraiment du mal à gérer parce que déjà rien que accessibilité ya ba côté mususu ezaka vraiment est très compliqué. Il faut voir dans quelles conditions les gens sont en train de vivre na obiso to bengaka l'arrière pays. C'est vraiment terrible comment ba continue biso que ce soit sur le plan provincial tout comme sur le plan national bazali ko boka regarder na to bengaka arrière pays wana. Quand est-ce que nous pourrons parler d'un début de développement par rapport à mboka wana? Est-ce qu'il y a un plan, il y a urbanisation pays ya bamboka wana tokotika laka na ba grande ville telles que ba belge batikela biso ango to esengeli pe na biso moto ko travailler ko moderniser pe ba bisika mususu oyo mondele atongaki to ezali toujours kana ba condition moko préhistorique ba condition ya ba village na sens pena ya ndenge ya mabe wana ça ko dépendre peut-être na vision ya ba gouvernant au bazali ko diriger biso. Donc regard toujours limité na ba grande ville toujours mon ngo même tango même attendre un programme il y a 100 jours par exemple il y a chef de l'État ce qui au tali répartition il y a ba travaux isingela ki ko salema. Je crois que pour contredire biso te na nini toujours ba qui concernant qui nango kaka en majorité normalement ba ville ya minene o biso to yebi alors que ba ville ya minene ça représenter pourcentage moko ya monene était par rapport ya étendu ya mboka na biso. C'est malheureux. Nous en appelons donc à la conscience ya ba bazo diriger biso pour que ba koka vraiment na ba action na bango bazali proposer ko tenir compte na arrière pays oyo d'où peut venir d'ailleurs notre salut parce que vous voyez que na arrière pays kuna possibilité ezali ebele peut-être na nzela ya agriculture to na banzela mususu ya kokape ko alimenter justement les grandes villes. Mais c'est par exemple que l'infrastructure est tapé notamment banzela auto bengaka voie il faut favoriser évacuation il y a babilo kopo ya vers ba grande ville et certainement pour que kokapel susu ko kende na ba ville mususu ko zala dans les besoins parce que République démocratique du Congo na potentiel autozali nango même ata na bilanga nous sommes tout à fait capables ya ko nourrir biso moko et sans cause à la dépendant na ba mboka mususu. Ce n'est pas normal que RDC le même pour que to Coca-Cola nous sommes très dépendants de l'étranger alors que to ko boko la bibwele to ko sala ba bilanga pe babiloko comme la bisome puisque bakondi yango bazo bois kalisuté na arrière pays pour que baye bakobongisa yango ba créer banzela ba benga ba route de dessert agricole ou koki ko permettre que circulation à la fluide côté wana ba biloko ya kolia par exemple et luta na arrière pays ya na ba grande ville et de la grande ville ba produit de première nécessité kuna ba cause nango besoin ko taper na bamboka kuna mais le lenge ni développement ko ya indépendance wana alimentaire par exemple nous sommes toujours dépendants masango alors que biso moto ko produire en quantité permettre tout se nourrir biso moko mais on est obligé aussi d'importer na ba pays mususu. C'est vraiment très très malheureux. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge et c'est vraiment dommage. Je rappelle que vous avez Kolanda DMTV on est qui mon coup de gueule moké moi oyo otosala soki sepeli na réflexion ngo botikele biso
biso j'aime ça biso bien et surtout s'abonner sur les besoins nous abonner et puis cliquer la cloche qui va apparaître juste à côté pour que comme a désormais notifié dans ma prochaine vidéo te remettre en ligne. N'oubliez pas, coronavirus est réel, les ali pour na BST, les ali lokutate, maladie wana, et zakoboma, seule manière il y a se protéger contre yango, les ali prévention. Alors, tout continuer qu'observer les mesures barrières, notamment la distanciation sociale, le port de masque, en tout cas tout le temps avec du savon, tout le temps, à chaque fois, aux qui m'ont contact, merci beaucoup. Tozaline espoir et retrouver très prochainement au cours d'un autre sujet, d'une autre réflexion. Botika la Malamu, DMTV vous dit au revoir.